Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a vous avez sur la famille. En tout cas, ceux qui coachent pour la première fois la chaîne, c'est la famille Bota News TV. To sengi na yo, au s'abonner, au cliquer la cloche, il y a notification pour qu'à chaque fois que ces vidéos ne soient vraiment écommées la famille. En tout cas, quand elle est au Zoloba, tous un spectacle, mon corps spectacle, mon souni, le 29 mars, le 29 mars, tous un atelier na showbiz, balobi vraiment bispa et maman belle-vie, azo livré ce spectacle, balobi spectacle, ya musuni, à ça là toujours ma cambia kitoko, tout le monde niveau maman belle-vie, azo ko évoluer na musala na o apona. En tout cas, bandeko nanga yango tozomona mbilinga eza toujours na ngambu ya baninga mususu o baza toujours wana pona kolukela mama belle-vie makambo mais biso toyebi ke elongo na nzambe tokolonga ata bomeki biso ata boluki na façon nyonso toyebi ke biso toza na nzambe. En tout cas nzambe azoko accompagner biso na mokolo na biso. En tout cas la famille vraiment tozala wana tozwa babillet na biso tosomba babillet na biso balobi VIP et ça a $30 hein ce que nous quoi vendre ici comme simple bandeko langa $10 ya pamba. En tout cas to somba ça va vraiment vite to ça on a le mbangu pour que au réserver déjà place na yo pona ozanga place la famille. En tout cas nous sommes là pona kosala ba promotion ya likambo le biso tozanango ya événement la biso ya munene. Je vous dis événement ya munene o tozanango. En tout cas toza toujours coaché branché cimenté pona ko recevoir événement la biso la famille. En tout cas tozana na bino ensemble car neto mesana la famille pona ko bakisa to le kamoko o to ko bakisa o na ko ko bala moma oyo par rapport ya makambo ezoleka sur internet. Likambongo ezali ni na kotie la biso moko to landa to yoka ba dire ya bato bazakala ngambu ya sila par rapport à ba promotion ya na loba na bino to nyoso loba na bolanda ka belle vie nyonso bo sala lelo belle vie déjà ça sala ya sikezate donc bino nde bolanda ka biso ko tellement boyebi ke bino nde bolanda ka belle vie bolingi ko bosa letike belle vie ndalanda bino belle vie za pona landa mututi donc nyonso bo sala lelo bo ko pe mnuka belle vie ya sikezate mais to linga pa ko loba loba mingi to événement na biso no eleka après événement biso to ko ya boko yoka ndenge to ko loba pour le moment to linga pa ti mais bon ka ko coach biso na mo distraction moko boye. En tout cas to ko motimbi na bino wana ba distraction bolinga bo coach biso vraiment désolé na ba distraction na bino o bo coach biso vraiment to za wana te to focus na événement na biso le 29 mars. Après le 29 mars to ya pena mobimba to yo solola po biso na bino to solola nde babia nazaleka ko obligé natala car natali pe nyonso ya nango 20 dans le 21 minutes bozana coach ba vidéo mususu lingala facile hein eza dans le 21 minutes les Abakouk sont de meilleurs fans du monde. Donc awa ata fa maboma ye ko luka bino bo les promotions bobenga bango lisu ba meilleur fan te parce que bobengi da biso koto to clôturer kota ba meilleur fan parce que bat bagenda luka bango batebele hein basa ba promotion ba lobila bango. Donc lingala facile wana de obengi soki kombo na wezani déjà lobi les meilleurs fans les abiso ba Abakouk lobi to yo kato changer suso ba meilleur fan on est aussi mbaté parce que confirmé da biso. Donc des abata fa maboma bakane bazwa bino souté parce que vous confirmez que ma meilleure fan est Abisso Babakouk, beaucoup cité Bobby vérité. 5 ans ça s'est fait, 5 ans ça s'est fait, bon dimelangai. Mobandi la célébration, il y a 5 ans d'anniversaire. Il y a jeune SB, ouais, ali bongo jeune monene, il y a artiste comédienne, Sila Bisalou, Oyo Mokil Mobimba, ba sepela kanango, grâce à ma production, il y a la kakuna ko sambate. Les notes ali kolobaboe, ba meilleur fan au monde, les Abakouk, Oyo bazali bongo ba fan, il y a artiste comédienne, Sila Bisalou, David Beckham ya génération na bango. Balobi mama tokotika boyete, toko sala yo mo bange na surprise. Les Abakouk bazali bongo ba meilleur fan du monde. Ba utaki partout, ba na États-Unis, ba na Canada, ba na France, ba na Norvège. Mokil mobimba ba yaki awa pona ko organiser fête o ya 5 ans d'anniversaire pona ko sepelisa leader Nzambe pe mama ya artiste comédien nyonso ko sambate. Ah wezala to Simbombo. Mama muta lingala facile à lobby sila nde mama ba comédien
alobi osamba kuta eza te. Donc si la maman est Milo, maman est ma poussière, maman est Péchanga, maman est ba comédien nyonso, maman est Sai, maman est Elombe, maman est Masumu. Moi mbalo a songi hein. Lingala facile lobby si lande maman ba comédien pe nzambi na bango, yende mukonzi na bango, yende dirigeante na bango. Maman est ba comédien boyoka ko. 5 ans ça s'est fait, 5 ans ça s'est fait, bon dimelangai. Mobandi la célébration, il y a 5 ans d'anniversaire. Il y a jeune SB, ouais, zali bongo. Et voilà la famille Bolandi, voilà Bolandi ba benga na komba mida. Quand on est misala ko sala ba manigance na ya mabe pona ko loba ke biso bango de babwa ki bon liboso bo wela nini. Na mitu na pena bino de boza bo wela kanini na belle parce que moto bo wela le makamba le kibino na musika bo tele mate. Ben on sa makambo ezo mona na miso bato on sa makambo te ke pour bato ba mona so kinde no on sa makambo o ezo ko accompagner na mboka na tuna culture. Et non on sa matala na belle va attendre ça matala na tem. Azo ko accompagner art na pse ke de liboso. Ozo mona. Siko bino lokola pona ko lobana ok bino bolanda belle parce que et mini na bino bo salisi on tellement bo moni ke belle vie asali ba salisi on pona belle vie pona ko panza sango na biso tu veux le 29 bino boye ko sala ngo après événement ta niveau au moins niveau bo la ça ke boza vraiment na si boza bato mo boye bato ba problème bo bato mo boye mon na ebiti so mutu na bino sala bien événement nyoso to bato bazo sala ngo ba sala la publicité nango avant événement leka mais bino boke ko sala la publicité événement après événement pour kaka botal sa bato pe kuna ba lobeli bino boye ko lobana bato mpe balanda bino ba kuka mayele bozala te baba kuko vraiment boza mayele penza beaucoup comprendre que on est loko moko to bosali wana na place bosala ngo avant événement na bino leka to mona ki bino boye ko lobela TV sika moko te to mona ki publicité wana ya lingala wana o eleka so lingala fasi so kinini e ya ko sala bino pour moi to mona été pour si ezala ki ndeto ebe bino baba kuko mais d'abord chaki yango ezala été et puis koyoka yango ba dire non ndenge ezobima et là c'est que et ça l'a mis après donc des tombo monika ka ya Belleville leki après bino pe bo sali boke ko sale puis mi de la mno la zolo baké donc il bango de batangi ba meilleur fan batali bosso donc ba ko tanga su batu tout à la niveau bassesse bo sala honte et puis le corps en ba kisi batangi sila aza nani oso ki maman ba comédien nyonso aza tangi ba papa lomba tangi maman po esa nini na nyonso no oluka nini yaya oluka nini na tina te ata bino bozi chango nde bozo sala ngo ke yeda za maman ba nyonso mais bato bazo mona yo quand tu bazo mona qu'est-ce qui se passe bazo mona comment Belleville comment ba film na e bazo mona comment Belleville c'est pour moner na musala na e ata bino boyo ko lobake oh eza si les anini bato ba mona miso bato eza aveuglé te nyonso eleka sur internet bato ba mona nyonso eleka sur internet bato ba mona do ya sikeza te bato bazo mona ba nana on sa musala te ba communicateur ni ba yo ko sela mutu ba musala ba communicateur o ba yo sala te non on n'a jamais demandé makambo ezo le kato senga ngo te ba guerre to senga ngo te famille bota to pe ba communicateur ba to senga ngo te oui quand les to banaza oh si la na ba communicateur te maman za ba belge na ba communicateur na vie faut ko temple la droiture quand tu es artiste il faut temple la droiture. Oui, il faut tomber la droiture, il faut à la page. Parce qu'ils sont avant la bangote et la bâton sous barofinga ayebi bangote ayebi mutuna makote pour le moment que tu peux belle faire la bâton sous balobi la kepe ayebi bangote et à ce bazar balobi la kepe ayebi bangote à mon abon peut t'asseoir là bango peut te l'autre à mon ika lien bazapé baza botika biso botika bela avant de Kenya. Makambo bo créé wana to na tana ngo to ba événement zaka moko le 29 to zila ke événement le 29 on n'a pas ce temps là bien de bozo na nyonso bozo sala Belleville ça le cas on a lo bango med fois a Belleville a ça déjà premier anniversaire tout le monde ndenge tapa
mais bino boyo fêter 5e mais da ça la première deuxième da fête à chaque année a fête toujours donc pour beaucoup kané les lotis aussi la mako bosi le mababa bosi la mapenza mida silama ben vita na o aye na internet abandi ba film na soit disait bolo ba si ka ba si ba banda kala non ben fait ko taper ko leka poni na moki bat balinga bat baleka bango te pourquoi yo zalaka bino bosele lo te bat ba na bango sima baleki bat balinga bongo te faut ba créer lo kaka ba selo makambe lo on est au monde yango na bosele la belle vie mais dans tout ça on n'est pas là tout ça qu'on était biso to continuer toujours musala na biso ba bi rendez-vous ezaka moko famille bota rendez-vous ezaka moko le 29 mars biso to kuta na showbiz bisika plutôt ko livrer événement na biso balobi spectacle ya musuni donc on ne sait pas makele la wenzi to occupé binoté to zaka l'événement moko après événement nde biso na binoto ko ya pour na koloba na ba vérité pour le moment ezaka to ça va flash après événement to ko ya to ya pena mobondo nde balobaka to ko ya pour le moment en tout cas toi na temps on a été toi quand le moko to préparer en tout cas showbiz nde to préparer tout le monde voilà la famille en tout cas la tiki bino na seule émission oh na zakutu na musala mais na be fona seule émission parce que trop c'est trop pour la rotal c'est bino ke boza batali bosote be ville à sala kango to bo me be